Mbote Kinshasa, Mbote Brazzaville, Bozale, Bela, Kolanda, journal télévision, Lingala Facile, édition, alléluia, jeudi 27 avril 2023, Yango Bandi, Tofon, Bansangopo, première dame, la République démocratique du Congo, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, Azalaki na remise, Yaba acte juridique, il y a CSC, la grâce côté à commune qui senso, Dalinda Zina Nana, moi, dit pour la compte Lingala Facile. Gratuité enseignement réalité gratuité lisoloté si mayako parrainé construction ya complexe scolaire la grâce awa na commune ya Kisenso na district ya Momba tala lelo ndenge bana ya Kisenso ba mama ba papa ba bimaki na nzela pona koyamba mama ya ba Congolais nyonso première dame ya République démocratique du Congo Mama Denise Nyakeru balobi esengo cérémonie nyonso e bandaki liboso ya secrétaire général ya EPST inspecteur général ya EPST ministre ya enseignement primaire et secondaire Tony Mwaba bango moko pe ba bénéficiaire bazangaki te ba élève bazalaki wana tala sima ya discours ya moko ya ba élève oyo apesaki merci na Mama Denise Nyakeru pe représentant ya ba parents ya oyo bazali kotangisa bana awa na complexe scolaire la grâce boyeba ke ye moko ministre ya EPST Tony Mwaba azwaki maloba mingi penza apesaki lisusu merci na mwasi ya mokonzi ya mboka alobi soki baza kobenga fachi beto ezali pamba te kasi lokola sima ya moto ya monene mwasi ya makasi pe azalaka Mama Denise Nyakeru misala azali kosala ezali komonana tala lelo oyo awa na complexe scolaire la grâce bazali ko bénéficier na ba salle de classe ya kitoko oyo ezali ko répondre na ba norme pe ba koti na kati ya masolo l'État azali ko reconnaître bango bakozwa charge ya ba enseignant mabota na bango ekosepela sima nyonso na kombo ya mokonzi ya mboka symboliquement ba diplôme d'état 2015 boyeba ke esi ebimi ba remetaki yango quelques finalistes ba document ya complexe scolaire la grâce oyo l'État to pe EPST azali ko reconnaître bango yango yo ye moko première dame aza ko remettre yango epai ya ba responsable ya école oyo complexe scolaire la grâce Mama Denise Nyakeru Tshisekedi akotaki na ba salle de classe pour na kotala ndenge bana bazali kotanga pe ndenge etongami kitoko pe lisusu na suka ya nyonso zwa siko esengo ya population ya Kisenso komona mama ya ba Congolais nyonso tala vive la gratuité ezali masolote awa na Kisenso complexe ezate na lisungi ya mwasi ya mokonzi ya mboka Mama Denise Nyakeru Tshisekedi na makanisi ya ye moko numéro 1 ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eokani na basango mosusu boyeba ke ministre d'État en charge ya justice azali kozela makote ya Goma kuna avec un pacte na idéologie pour la inauguration ya palais de la justice grâce disa si pour na commentaire ya Lingala Facile eko banda kala mingi te contrôle ya bandaku ya ba prisonnier kotala ndenge nini vi ba prisonnier basalaka awa na province ya Nord Kivu epai wapi gouverneur militaire lieutenant général Constant Ndima akumbelaka masolo kitoko avec impact na idéologie et kozala supervisé et pas il y a ministre d'État, ministre en charge de la justice, il y a République démocratique du Congo, yango wana conseiller naye ayamba maki awa et pas il y a gouverneur Constant Ndima et pas wapi basolola ki kitoko kaka ndenge bozali komona awa pona ko annoncer arrivé ya ministre d'État, ministre de la justice na kobima na ye conseiller ya ministre d'État pe ministre de la justice apesa kibongo merci et pas ya gouverneur Constant Ndima na mosala kitoko o azali kosala côté ya province ya Nord Kivu et pas wapi alobaki que visite ya ministre d'État ministre ya justice et kozalande na dévolé pona kotala ndenge nini bandako ya ba prisonnier zalaka pe pona inauguration ya palais de la justice oyo ezwami awa na province ya Nord Kivu eyokani condition de vie na quartier Matadi na commune ya Masina yango intéressé journal télévision Lingala Facile Brunel Pongo na Patience Rema pour un reportage oyo population oyo bafandaka na quartier Matadi na commune ya Masina façon oyo bavivraka kuna
interesaki journal télévisé en lingala facile. Baza na ba difficulté ebele nanu. Baza na problème na oyo etali courant. Baza la kana courant ya malonga te molili eleki kotoyo soki bokomi kaka 18h. Il faut zala deja na kati ya ndaku parce que insécurité eza makasi oyo bazonyo kwa mana yango po na nini po na kozanga courant. Na oyo etali mai kuna koloba te okokanisa lokola baza na village moko boye zokande baza en pleine capitale ya République démocratique du Congo kasi po na mai pasi na pasi. Soki bamvula ebeti kotoyo ezala kande likambo nzela oyo bozali komona ekomaka impraticable na niveau moko ya kosakana te batu nyonso komona soki ozotambola ozakaka na kati ya mai. Tango tobwaka kimisu na oyo etali bandaku na bango botala bino moko ezala kande bandaku ya ba 555 ba toilette eza ya baku direct kaka ndenge bozali komona oyo nyonso tolakisi bino ezali nde quartier Matadi na commune ya Masina. Quartier za kitoko mais mwa ba difficulté za na makasi muke pona baleki oyo ya kuluna. Komona kuluna eza métier te mais tozana ba kontipe ebele na quartier. Lokwa pe bazo tchaka bango maboko nde mwa muke kimia kotoa ne se kotape. Difficulté liboso eza no ya courant ya mai et puis troisième point eza ya ba légaliser na makambo etali kotoyo tolongwa na bangar to tchape banda ko vraiment ya ba durable ba matériaux durables quoi. Tokosenga kaka na ba autorité ya ville province ya Kinshasa botala nanu ba difficulté oyo population ya quartier Matadi na commune Masina baza nango bo résoudre yango ekosa